Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis monétiser le réseau, conseil na biso et comme du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton. Mvuluzi 3.0 Mbote na yo ndeko Marius Munga opandi sango na biso ya mboka. Merci mingi lokola o ndimi ko na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête na yo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki tozo yo kana biso ba musique après lobi na ngai que nazana artiste moko na ngina yo kisayo. Bon yo kisanga na yo ki musique na yo na ngina bisayo ngo sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba salaka genre ya musique o ba benga slam mais maloba oyo zoloba na musique na yo eza tellement makasi eza na bozindo makasi ke na lobaki que lokola nga na sepeli na yo na kanisi bande ko baza kolanda biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na lakisa yo epai na bango. Alors yebisa biso nanu Mvuluzi.3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo Mvuluzi.3. Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait soki na koki ko se décrire un peu Mvuluzi 3.0 na bongisi mwa muke 3.0 pardon 3.0 oui. En fait Mvuluzi ezali pona bandeko bazali disons bandeko na biso en Congo baebi Mvuluzi ngolo banini ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ndenge moko ya ko apporter message quelque part. 3.0 ezali en fonction pe ya nouvelle technologie, il y a sens, il y a pensée, il y a parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko tolobaki toluka neni tokoki ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo muke tolobaki to koma yango. Tant que tokomi yango tomoni ke ezali ko simba réellement ba réalité o to vivra biso nyonso na mboka na biso to partout na ba pays nyonso partout mo. Tant na yoki musique na yo donc na oyo ebisinga tokoloba koza Mvuluzi 3.0 ezali lokola mobikisi ya génération ya sika oyo ya nouvelle technologie ndenge wana. Si on peut dire ça comme ça. Bon, mais eloko eza solo eza que genre musique na eza makasi ezo simba pena bato na motema. Pona nini oponi kosala musique oyo slam oyo toyebi ke eza na quel artiste moko basala yango na Congo mais baza mingi te kasi yo poni nzela wana pocha mayele na yo pona nini? Bon, slam ekoleli nga mwa mokie kaka lokola likambo moko ekoleli yo na brusque lokola mwa accident moko na kokola na biso tozali komekola mwa koyemba mokie koyemba mokie après totiki yango toke na baklasi tobosani mongongo ngo mpe erosimba su malamu te après tant tomoni il faut tolobela bato likambo lobi tokokoluka genre nini musique kalo toko ekosimba biso totali ke na loyembo kozala mwa kokoso subitement ezalaki sur eloko moko elekaki ndeti flash moko. Je me suis rappelé dans l'histoire il y a ndeko moko ya France babengaka Grand Corps Malade. Tant on lobi mponi na go mekate na style na mekate la non soki kokende et c'est comme ça na plume nzamba pesa tokomi eloko tomeki kolobela tomoni ke porter la voix na koloba sous accompagnement ya musique ezaka na force moko boye parce que je vous parle eza lokola tata zolobela mwana na ye eza lokola yaya zolobela leki na ye to ndeko azo reprocher ndeko na ye donc nazo solola na bino donc eza un peu eloko wana mona ki force nango côté nango yango wana tant nazoka ozoloba nazoka ke français zozonga mingi na kati mais bino bozako sala yango na lingala est-ce que tokoki koloba ke osala yango pe na français est-ce que tokoki koloba ke lingala ezali na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam? Si bongo eza bongo penza lingala azali na lolenge moko boye soki yo ozali mopanzi sango oyebi ke lelo na kati Afrique bandeko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai mpona bango lingala ekoma lokola fierté moko soki moto azoloba lingala bazoyoka elengi ya moto azoloba lingala kaka pamba bazoyoka maloba te azoyoka elengi. Or langue ezalaka kaka na facette ya kokommunike te ezalaka mpe na facette ya koimpacte mpe azara ndira azaka memamaka na molimo moko boye eke ezalaka ke non soki oyoki moto alobelo par exemple espagnol moto azoyoka poésie sans pourtant yoka maloba
lingala mpe azalaka na force na ye moko boye wana azalaka na yango soki sikoyo bandi komema message na yo na lingala bato bazoyoka yo poposa na biso ezali te ke bato bayoka biso bato oyo bazali ya likolo tobengaka baelite te parce que pasi ezwaka na likolo na katikati na se na kati ya banzembo oyo osali nayoki nzembo moko oyembi na mpona bandeko na biso bazali komona mpasi na ngambo ya este ya RDC mingi na Goma. Na nzembo na yo olobi kuna baninga baza kosouffrir mais kote na ngambo eza lokola bato bazomona lokola eloko moko ezali te bato bazali kokoba kosala fete. Bon, tozalaka biso na français balobi yango boye. On fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Donc tokoki kosepela te tango ete loboko na ngai, lokolo na ngai to litoi na ngai eza na pota. Tango makambo ezosalama na mboka na biso kuna na este ya mboka. Pasi oyo bazoyoka wana. Est-ce que poto yoka pasi wana fo ezala mama aboti yo, fo ezala leki ya yo to mwana ya yo, to ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redoubler ba force na ba énergie. Tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mosusu baza na kati ya bokambi bazo kondika likambo yango esila lokola moto asui tan bomona na biso ezalaki soki okwanuki te balobaka ose égratinure tokozwa zelo pakolo tika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambo yango moko te il faut mboka mometelema toloba non totelemi likambo il faut esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence. Un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni. Ou sommes-nous une nation finie? Depuis tous ces temps que le nôtre pleure. Partout en RDC, on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous. Quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauf qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri. Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza kosala oyo babengi éveil de conscience kolamusa batu na makambo mingi bato baza kobosana nzembo mosusu oyo namoni yango esali ngai touche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki mpasi mikolo mouti koleka na matadi kibala na Kinshasa. Est-ce que ezali mission mpona yo ya kolamusa batu mpona makambo eza kokoma na mboka na biso? Namoni likambo wana ndenge nalobaki ekolelaki ngai kaka boye. C'est comme c'est une mission pour moi. Moi-même, j'ai été réveillé par certaines choses. Donc, Makambone, la moussaki conscience nangai. Je me suis dit que si Sokingai na lamu ki na likambo, na koki pe na memape message au pa batu bala muka na likambo wana. Oromona ke ndenge zali biso na mboka na Kisasa, tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo. Batata babimaka ba se sacrifia déjà bandima ke ngai na zanga bano batanga, bano balia na ba condition boyebi ya ba hôpitaux na biso ya ba ndako kutovandaka. Siko bato babimaki wana, babimaki bake esika mabete, babimaki kokende koyiba te, babimi na tongo makasi pona komoluka. Na kati na moluka na bango, likame komeli bango ezate ke bazaki komona likama ngo ezaki koyaba boy kokima. Ekweli bango bu subitement, pasi o bango bazaki kokende koluka, osilisa et se multiplier fois 10 fois 100. Bango bazaki kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa, mais lelo bana na bakomi ba orphelin. Lelo bana bakomi bazanga bandeko oyo pasi bakisa misu koleka. Si la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent tout kaka nos enfants un kolala. Bonjour papa. Bonne journée maman. Nyonso wana tobosana. Ebele ya baboti mo ekutaka biso déjà na ki cherche kaka pona bana. Ba effort nyonso parce qu'il faut batanga. Po balia balata biso sentir esi tokanga. Pona ebele mama ye moko nde akoma pe tata. Et pas misusu bayaya pona baleki na bango bandima kotikala na musuni ya bata. En cet instant pinzoli ezokita sans kokata. Babima kipo bazonga. Liwa ebeteli bango ngonga. Oyo mutaloni nde abukaka. Mais si bazalaki kolona bomo ya mabota na bango kati ya molukati. Sango ya liwa partout na mboka quotidien ekoma ya ba émotion. Ba famille batikali na tension. Kokama batu babimaki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut bas supporter?
autant d'abnégation pour payer les loyers. Banzembo mosusu ya kitoko makasi lokola Tongo ekotana kaka tous des hypocrites kin eleki partout ezali banzembo elengi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oyo bokoki komutala na chaîne na ye YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 bokoki kokende kodécouvrir banzembo na ye mosusu ya kitoko ezali kuna oyo malheureusement tokozala na ntango ya kobeta awa te. Alors toyebi ke musique tokomi kokoma na suka kasi toyebi ete musique oyo oza kosala ezali musique moko na mboka na biso ti lelo ezofuta bino te eske ozosala yango kaka mpona elengi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour okomisa yango business na yo okoma koganye mbongo na yango? Effectivement, motu nyonso asalaka likambo mpo azwa lifuta, mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi, ezali que il faut tolamuka nano na conscience misolo ezali penza eloko tozokokima mbango nsima na yango te. Soki ngai na gagné lelo eke bandeko bakokontinue na pasi to bazokontinue kosouffrir, kozwa na ngai wana ekoservir penza na eloko te mpo na kozala place oyo bazotendre loboko tolie te mopao et consort. Mais biso souci ezali nanu ke musique oyo tozokosala message oyo tozokoapporter eréveiller baconscience tolamuka réellement toyeba toza banani tozokende wapi esengeli tokoma mpe wapi. Soki wana toatteindre yango eza parmi biloko nga na koloba véritablement na gagné na yango. Soki sikoyo ezali etali misolo soki ye na nsima wana nde ekozala eza lokola litabisi, mais gain na ngai ya motu eza nanu ke tokóma na likambo moko boye moto avandi alobi te soki ngai nazali tata esengeli na kibotata na ngai nazalaka boye, soki nazali jeune fille elenge mwasi il faut nazalaka boye. Gain oyo ya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokóma logique moko elandi ya lokola moto abwaki libanga na kati ya mai mpo okozela teke vague esalama, vague ekolanda nango kaka parce que si libanga esi etuti mai déjà. Mvuluzi 3.0 merci mingi lokola ondimaki kwana na mituna na biso tosepeli makasi nayebi te soki ozali na liloba moko ya suka na bato nyonso oyo balandaki yo lelo. Natondi yo botondi mingi na komona ke ondimi koyamba ngai nayebi ke baauditeur ebele bayebi nanu ngai te bayebi peut-être te toki mosala tozosala, mais yo na monene na yo olobi te nakende kozwa ndeko nalakisa epai ya bato. Natondi yo botondi en tout cas nabengi bato nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo ozokosala mpo bozali komema mpe kote na bino éveil mpe to réveil mpe nakosenga na bandeko nyonso bayoka message oyo tozali koapporter bakritike biso balakisa biso mpe oyo wapi nanu tosimbi te ekozala esengo mpona biso tomona tongenga biso nyonso elongo. Merci mingi Mvuluzi 3.0 bokoki kotala clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc MVULUZI 3.0 Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otikala malamu.